Botondi na bino bandeko bosangani na biso bosangana kina losambo bongo tokomi na tokokoba linaka na biso malonge mokolo malelo tokomi na etenya mituna pe biano sima Rolanda Matea na etali bongo mbuma elimu santu sango atei biso esengo bobengi biso pona mituna na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364 pe na 09 98 23 97 23 bokomeli biso na 081 99 66 098 tokoyamba ndeko yambo avec na singa. Allô? Oui, allô maman. Oui papa. Mbote papa Père Roger. Mbote ndeko. Mbote na batali na radio Maria radio Biso. Oui. Père, merci à ma papa na cassette qui sont composés. Zali na mituna misa. Na liboso zali boli. Motonyo soki atteindre objectif ya likambo. Aseme kosala akoka mesengo. Ndenge nzambe asalaki mokili na bitela mobiso asepelaki bongo mpona nini Papa Emile tozoyoka yo susu malamu te tozoyoka yo malamu te. Oui. Ntango nzambe akelaki likolo na se bikelamo nyonso azalaki mesengo iyo atteindre objectif na ye me akangaki motema te mpo na nini abomi mokili nyonso pourtant ye azalaki na esengo nsima ye koregrete ya mibale yesu abengani bavandere na temple ya Yerusalem eske azalaki na esengo mpo abengani bango ezalaki lokola objectif na ye me ye arenverse biloko ya bato abeti bango fimbu abengani bango nayebi te pere envie na yo ya suka ezali boye soki totali makambo maza kolekana na mbula oyo ndenge bato bazali kobomana kosala masumu ndenge na ndenge nzambe oyo akangaka motema aza nzambe ya bolingo eske azali na esengo olobake soki alapaki te koboma mokili mbele lelo mokili ezali te mbele abomi mokili. Merci père ndeko mbosimi na parole zibuka doyene zibuka merci na Matea pe nzambe pe to lisusu bwanya makasi koleka oko ba mosala na yo. Merci na yo papa Emile Mboso. Merci na papa Emile pona mituna pe po ya losambo abonzi na mokonzi po ya biso. Eloko liboso alobi ezali bongo esengo oyo uti na mosala osali ezalaka bongo tango osali mosala omoni te mosala epesi mbuma malonga ekopesa esengo tolobaki yango mingi penza tango tolobaki matali nzela ya ibale ya kokolisa esengo. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tango osali mosala moyo penza nabomi pesi na bolingo penza okomono te ekobota esengo topesi ndakisa moto akei kotala bato baza na pasi otali bango atako moye ngali embouteillage ekotungisa kasi osali manso okei otali bango osalisi bango ozongi ekopesa esengo. La joie du devoir accompli, du travail bien fait yango wana papa Emile azali na raison. Nzambe pe asepelaki tango asali mosala moye amoni te eboti mbuma amoni te manso ye asalaki ezalaki se kitoko epesi ye esengo kasi ebandi boni po te nsima mwa mibu aboma lisusu mokili mokonzi moto akoboma molongo te ezali bongo moto balobi te mabe ekolaki mpenza na kati ya molongo esika te moto alinga nzambe pe alinga moninga moto abandi kosala moninga na ye moto mabe pe kosala nzambe mabe tango mabe makoli yango nde ekobebisa mokili ekokufa po ya mitema mabe ya bato tokomona yango lelo soki lelo oyo moyengali penza batemperature ekoma extrême moyengali tango mosusu moyengali penza ekoboma bato calicule tope moyengali tango moyengali mbule beti mai ebele penza
inondation boko bato bakufi ezali nzambe te, ezali moto zambi pollution esali te milinga ekei kuna na likolo epanzi ozone bongo na bongo yango ebebisi molongo. Moto abebisaka oyo nzambe akela ezali nzambe te, kasi ezali biso bato. Ezala pe mpo na mpela enene na eleko ya ndowe, atako po ya baye bakomi biblia bakoloba te ezali etumbu ya nzambe, kasi toyebi te ezali etumbu ya nzambe te. Zambi ezalaki conséquence ya bainondation post-glaciaire ndenge tolobaki yango na mikolo mileki. Motuna ya mibale Yesu abengani bato na tempelo bongo akozala na esengo lokola ndenge tolobi esengo oyo uti na bomoko yo na nzambe azali mécontent akosepela te zambi amoni te batie mwa mobulu na tempelo yango akozongisa molongo, kasi akoki kobungisa esengo te. Esengo lokola bomoko yo na nzambe kotikala se bongo pe awa bato bakobomana na molongo ya solo kotungisa nzambe to pe kotungisa Yesu Kristo to kotungisa biso bana banzambe biso banso to kotungisama, kasi ekolongola biso esengo lokola bomoko biso na nzambe te. Kutu esenge kokolisa bomoko wana lokola pandemi eye ya solo ekotungisa biso ekobungisa bomungi lokola koseka mwaye toseka te zambi esengo ezali te, esengo ya libanda kasi na kati esengo lokola bomoko biso na nzambe tokoki kobungisa yango te. Kutu tosenge kokolisa yango na eleko ya bokono bobeto pandemi na nzela ya losambo na nzela ya kosalisana esengo wana ya kati ekola zambi soki ekoli ezali elembo te nzambe azali na biso, pe soki nzambe azali na biso tokolonga bokono bobe to pe pandemi eye. Botondi sango to kokoba bandeko koyamba mituna miabino obengi biso na 082 016 35 12 ndeko Baby Grâce. Bonjour mon père, maman Régine, matondi mingi pona matea. Mon père, ndenge nini tokoki kofanda na moto oyo apesaka bato kanda facilement? Ya mibale ezali possible kozala tango inso moto a esengo envers moto oyo akodécourager bato na caractère na ye. Mituna mibale andeko Baby Grâce kuna na Notre-Dame d'Afrique. Mituna mibale andeko uto Notre-Dame d'Afrique. Motuna liboso ezali bongo moto oyo apesaka bato kanda okofanda na ye ndenge nini? Ya liboso ndenge ekomami na sangwela mwa toyokaki yango lobi tosenge kotala nzete oyo ezali na liso na biso esika te tomitungisa po ya nzete ya moke penza ezali na liso ya moninga. Donc parfois nous nous plaignons de la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais nous oublions la poutre qui est dans notre propre œil. Lokola te ya solo zinga ya biso boko bandeko bazali na bizaleli bibe présence ya bango ekotungisa bato, kasi tomitala biso moko est-ce que yo ozali na mbeba te, est-ce que ngai naza na mbeba te? Moto nyonso azalaka pe na mbeba. Tosengeli komiyeba zambi soki tomiyebi ekosalisa biso pote totungisama mingi pe na mbeba ya baninga te. Mokristo akoli penza azali mokristo alobaka te ya solo asali mabe, kasi ngai pe mbele nasalaka mabe koleka ye. Sangwela mwetindi biso na nzela wana ya komiyeba nasalaka mabe koleka ye. Nasala nini? Esika te natonga ye, esika te namitungisa po asali mabe, nasenge koteya ye, kosalisa ye na conseil, na kokondane ye te, na kokitisa ye te zambi ngai pe nasalaka mabe mbele nasalaka mabe koleka ye. Yango wana soki tomiyebi tokomono te mabe ya baninga ekotungisa biso mingi te. Zambi tokoloba te ngai pe nazali moto mabe. Moto moko alobaki te il n'y a que notre orgueil qui se plaint de l'orgueil des autres. Tango wako mitungisa te moninga azali lolendo mingi, ezali zambi yopo ozali lolendo. Yango wana ozali komitungisa po ya lolendo ya moninga. Talaka ndenge tosengeli kotambola na kati ya eklezia pe na kati ya molongo.
kozala bato baye liboso ya mabe ya moninga ya mbote na mitungisa nasengeli komitala ye azali na mbeba bongo ngai nazali ndenge nini komiyeba tosengeli komiyeba mbala mingi okomona moto akomitungisa mpo ya mabe ya moninga kasi ye atondi na mabe ebele koleka moninga soki omiyebi okomona te ntango moninga asali mabe esika to mitungisa okosalisa ye na bakonseil okopesa ye malako okosambela mpo ya ye mpe mabe ya ye mbala mosusu mpe ekotinda omitala balobi bwe mpo ya ye bongo mpo ya ngai bakoloba nini mbele ngai naza mpe moto ya mabe koleka ye nasala nini nabongola motema esengo mbala mosusu ndenge ndeko alobi ekokimisa mpe esengo esengeli kokimisa esengo te zambi esengo ezali bongo mbuma ya elimo santo lokola te ntango elimo santo azali okati ya ngai mbula ebeta te moyi engala te esengo esengeli kozala okati ya ngai lokola te bomoko ngai na nzambe ntango nayebi te nzambe azali atiki ngai te atiki biso te kopesa ngai esengo atako mbele pene na ngai moto moko ndeko moko bizaleli mabe akotungisa na ezaleli ye ya mabe kasi nayebi te mokonzi akotika biso te esengo wana ya kati esengeli ezala tokoki kobungisa yango te botondi mingi sango bandeko tokozwa mpe ndeko mosu azobenga alo Oui, allô, maman Régine. tozoyoka yo ndeko Bonjour Père Roger. mbote ndeko Maestro Guy Pascal Tido. oui Merci Père. Nalingi natuna motuna nga liboso ezali boye effort spirituel. Natonga nayoki ndeko moko mbele azalaki menanse na bamauvais esprit. Na nsima ya kosambela na baninga na ye ya losambo balobi na ye esengeli azala na effort spirituel. Alors elekelaki nga na ye nayeba effort spirituel d'après lolenge balobelaki ezali nini. Motuna na ngai ya mibale kokanisa oyo nzambe asaleli biso ya malamu ekopesaka esengo ndenge olobaki ezali kitoko mpenza kasi mbala mingi kokanisa badifficulté oyo voilà sango eyano na motuna ya ndeko Guy Pascal merci na ndeko Guy Pascal mpo ya mituna mibale ya tuni effort spirituel nayokaki te nayebi contexte nini balobelaki yango te ezali mwa pasi mpo te napesa ye yano kasi soki natali contexte ya motuna ya ndeko Guy Pascal nakoki koloba te mbele ezali maye balobi zambi ndeko azalaki na mwa mikakatano lokola te satana kotungisa ye yango basengi te azala na effort spirituel biso tobengaka yango état de grâce tolobaka effort spirituel te état de grâce lokola te sala te bomoi boye ezala bomoi oyo ekosepelisa nzambe soki okomitungisa na pasi oyo etali mingi mpenza lokola pasi ya satana akoteli yo luka ozala na état de grâce lokola kosala tubela kokula nzoto ya Kristo soki omilengeli kosambela kotika nzela ya mabe nzela ya masumu kozala na état de grâce mpe kosambela talaka oyo biso tolobaka sala te bomoi boye ezala bomoi oyo kosepelisa nzambe état de grâce kasi effort spirituel nayebi ndenge balobeli yango te kokanisa malamu oyo nzambe asala mpo ya biso epesaka esengo kasi mbala mosusu mpe ntango totali bomoi bwa biso tokomona te mabe mpe mazali makambo mosusu ya mabe matungisa biso kasi ndenge nalobaka mbala na mbala bosala lokola biso bajournaliste te bajournaliste tozelaka kaka soki mwa mbeba ezali tosakoli yango ntango makambo malamu ya kosalema tobosani alors biso bakristu tosengeli kozala équilibré ya solo na bomoi bwa biso mbala mingi makambo mabe makokwelaka biso kasi tobosana bolamu ya nzambe te nzambe kati ya bolamu ya nzambe na pasi na pe makambo mabe makokwela biso tokomona te bolamu ya nzambe eleki ebele
koleka makambo ya pasi. Zambi bolamu ya nzambe bandi penza na pema bomoi ya pesi biso. Le fait d'être vivant ozali na bomoi ezali ngrasi ya nzambe apesi yo, ngrasi ya pema ya bomoi, pema ya nzambe, pe makambo masusu ma nzambe akosalaka na bomoi bwa biso. Yango nde esengeli kosalisa biso po te ato kundoli bolamu bwa nzambe esengwe kola na kati ya bomoi bwa biso. Tokozwa pende komsusa kobenga. Allô? Oui, alors, merci Père Roger pour la réponse à Mitunangaï. Moton a mis ça il n'y a pas plus grand amour que de livrer son corps pour les autres. Wanezali moneno Yesu Kristo mobikiso abiso atalela kibiso. Et bon mbele po ya biso kolanda ye na lolenge Bible ko yebisa biso n'a pas plus grand amour que de livrer son corps. Biso to komika bana baninga lolenge babaki. Na lolenge kanto ko sala pote to zala ndakisa. To peto copier e Yesu Kristo ayebaki na kosala po ya biso. Motuna ya mibale. Mbele oyokaki esengo makasi tango nzambe apesaki yo libala. Kasi okati ya libala ngo apesaki yo okoluka mbele mosala pote. Merci Nandeko Guy Pascal. Tokoliki ate ndeko Guy Pascal akozonga pa motuna ya mibale. Motuna ya mbo etali bongo mayezo alobi na sangoela mo Santo Yohane. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Esengo oyo luti penze zalinde komi kaba po ya baninga. Ndeko Guy Pascal alobi to sala boni na bomoi bwa biso. Yezo alobi il s'agit de donner sa vie komi kaba po ya baninga. Komi pesa po ya baninga. To mekola Yezu ndenge nini po ya likambo liango. To komekola ye na kolukaka liwate. Tokoi koluka liwate. Kasi toko mekola ye tango moto na mosala moye akomi pesa po ya bolamu ya baninga. Lokola ndeko Guy Pascal azali médecin, azali monganga. Ezali penza etinda azui, etinda ya monene penza azui. Ezali apostola, monganga azali lokola nganga nzambe. Toyoki na kombo na monganga, azali nganga. Lokola pe nganga nzambe azali pe nganga. Biso tozali banganga ya nzambe. Bango bazali banganga ya bokolongono bonzoto. Donc bokokani na biso. Linkolo bate monganga azali motose asenge penza komi pesa po ya baninga. Yo komekola Yezu ndenge nini. Tango na mosala moyo okosala manso pote osalela baebabeli. Osalela bakoni. Pote bokolongono bonzoto bozongela bango. Ezali se likambo ya koswanye moto te kasi ndenge ya kosala yango. Kosala yango na bolingo. Moto azali na pasi, malade, amono penza te yo monganga ndeko Guy Pascal omi pesi po ya kozongisela bokolongono bonzoto. Bobele sur le plan technique te, professionnel te kasi, osali yango penza na motema ya bolingo. C'est ça ce qui est plus important, komi pesa. Esika totia mbongo liboso mosolo liboso bite liboso bokolongono bonzoto ya baninga santé ya baninga liboso mosolo sima talaka ndenge okoki kolanda Yesu Kristo komi kaba po ya baninga nde yango wana koluka bolamu ya baninga lokola mikolo miezali pandémie bato bakotuna me Radio Maria bope makatete lobito rope mandenge nini zambi na tango ya bokono bobe bato ebele bakolanda manaka ya biso tosengeli komi pesa koleka. Zambie Zali, ce sont des heures d'audience. Oui. Très très importantes. Audience, large audience. Batebele bakolanda. Soki biso to bibisope confinement toya mosalate. Omoni ekozala malamu te ekobongo te. To sengeli komi pesa mingi. Baninga bako pema bana confinement kasi biso to komi pesa pote to servir. Yope monganga siko zali ndeko Guy Pascal kolanda Yesu Kristo. Oui, alors, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui t'aiment, pour ses amis. Linkolobate te olukate babo mayo po ya baninga te kasi komi pesa na mosala moyo po ya bolamu ya baninga. Mutuna ami bale to yokai malamu te. Voilà, toko zwape koma esusu e zwamiawa
matondi nganga nzambe mpona malongi malelo likanisi to mpe toli kani okoki kopesa na ekela eye boko bakristu bakosalaka soki ndeko pasi ekweli ye na libota na mosala to mpe na likambo liokosongolo mbele bakoya koseka moninga bakolakisa elongi ya koseka nzokande bazali kosepela na mpasi eye ekweli moninga soki wana mutuna ya yambo sango ya mibale soki moto akeleli na mbongo ya kosalisa nzoto na lopitalo kasi akufi na pasi olopitalo zambi azangi misolo okomona bakristu bakoya kopesa misolo ya matanga bakosepela mpe bakobina na esaye neno mitema wana ezali kaka esengo to mpe bolingo ndeko Manix akombwe kuna na Saint Augustin. Merci na ndeko mpona mituna mibale atuni uto Saint Augustin. Esengo oyo tozali koloba ezali esengo ya kati, esengo penza ya motema oyo utaka na bomoko biso na nzambe atako pasi ezali tokomitungisa te ya solo pasi ekosala pasi ekotungisa biso ya solo kasi toyebi te bomoko biso na nzambe ekosala te nayebi te nzambe atiki ngai te pasi ezali kasi nzambe atiki ngai te yango nde kobota esengo bongo boko bandeko na ntango ya pasi baye bazali koseka moninga akufeli bango baye kotala kasi bakoseka bakobeta masolo wana ezali esengo ya mokristu te tolobaki yango na lifalansa esengo ya mokristu ezali likambo ya koseka te esengo ya mokristu ezalaka na kati mpe komonono na misalami ya ye okomono te soki azali moto oyo azali moto ya esengo ekomonono na losambo ekomonono boni akomipesa mpo ya bolamu ya baninga na nzela ya misalami ya ngolu les œuvres de miséricorde corporelle ou bien spirituelle wana ezali bilembo te ezali penza moto ya esengo yango wana moto ya esengo ntango aye matanga akoseka te kasi okomono te aye matanga mpo te amipesa mpo te akompatir mpo te pasi ya moninga ezala pasi ya ye mbele aye na mwa eloko mpo asalisa moninga esika amoni te moninga akangami moye akende liboso te moye ya kosala matanga te aluki oyo asengeli koluka mpo te makambo matambola malamu talaka esengo ya mokristu ndenge ezalaka emononoko mingi penza na misala miangolo motuna ya mibale ezalaki bongo moto akufi na lopitalo mbele bazangaki mosolo mpo ya kosomba kisi mosolo moke penza bapesi yango te kasi ntango awei bakosala matanga mosolo ebele ebimi tomonoko yango mbala mingi mpe tomitunaka ndenge ndeko amituni ngai mpe na mitunaka esengeli koteya biso mai ndeko alobi mpe mai tomonoko esengeli tosengeli kolingana ntango tozali na bomoi tolakisa bolingo kaka mpo na liwa te tolakisa bolingo ntango ndeko aza na bomoi sino ekomi hipokrisi ekozala mpenza hipokrisi nzambe alingi hipokrisi te tolakisa bolingo ntango ndeko aza na bomoi tozela te ete awa mpo tolakisa bolingo. To rappeler ba numéro 082 016 35 12 to yoka mutuna ndeko Joseph de Marie. Maman Régine Mbotenga Nzambe, merci pour la catéchèse kitoko penza. D'abord moi remarque moko assorti d'une question. Awa tokoloba na je vous salue Marie. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Est-ce que Jésus, lokola mbuma ya libumu ya Mama Maria, azali pe mbuma ya elimo santu? Motuna ya mibale. Na kati ya Magnificat, Maria alobi boye. Motema na ngai etondi na esengo pamba te apanzi bato ya lofundu, ya lolendo, pe akitisi bambongo. Alors, comment Mama Maria akoki kotonda na esengo pamba te po ete kaka nzambe akitisi bambongo na bato ya lolendo pona kosukisa pona nini mosala nzambe apesaki Adam na jardin d'Eden tokokuta na kati ya mosala wana pasi na esengo au même moment. Joie et souffrance, est-ce que ezali indubitable, ezali inséparable? Merci ngana nzambe mokolo molamu.
Merci Landeko Joseph Sango Roger. Merci na ndeko Joseph wa Maria po ya mituna misato tuni mutuna ya liboso to bongo la na lingala abenisi pe Yezu mwana wayo wana ndenge tolobaka na lingala na lifalansa lokola pe na lokota ya grec balobi et Jésus le fruit de vos entrailles est béni lokola te Yezu mbuma ya libumulia yo abenisami bongo Yezu azali mbuma ya nani mbuma ya Maria to pe mbuma ya Elimo Santo Yezu azali mbuma ya Elimo Santo zambi pote Maria akumba zemi Elimo Santo azipaki ye yango wana azali mbuma ya Elimo Santo auti na Elimo Santo incarnation c'est l'œuvre de l'Esprit Saint par la volonté du Père bien sûr Eli anzelo a ebisi Maria te Elimo Santo akozipa yo l'Esprit te prendra sous son ombre pote okoka kokumba zemi pe obota azali mbuma Elimo Santo kasi na bomoto boye lokola azwi nzoto ya mama Maria azali mbuma ya mama Maria na nzoto ya ye pona ndenge Maria kumbi zemi Yesu azali mbuma ya Elimo Santo kasi lokola Yesu akozwa nzoto ya mama Maria azali bongo pe mbuma ya mama Maria na nzoto ya ye de par sa chair son corps azali mbuma ya mama Maria po mama Maria nde apesi ye bomoto apesi ye nzoto yango wana tolobaka na credo to na yambi te il prit chair de la Vierge Marie donc azwi nzoto na mama Maria yango bakoloba te azali pe mbuma ya mama Maria mama Maria yembi alobi te motema mwa ngai mosepeli mpe mokumisi nzambe mobikisi wa ngai nzambe wa bokasi asali ngai mambi manene kombo ya ye ezali esanto asuki wana ezali molongo yoko ya milongo ya oyo tobengaka katena to mpe magnificat asuki wana alobi te motema na ye mosepeli nzambe asali ye mambi manene alobi te ete asepeli nzambe akitisi bambongo kasi alobi te asepeli nzambe wa bokasi asali ye mambi manene tokoki kotanga yango toluka yango na santuluka eteni ya yambo talaka maye mama alobi yango wana oyo ndeko Joseph wa Maria alobi ezali na molongo mosusu ezali na molongo oyo elandi ezali na molongo oyo Maria asakoli esengo ya ye te yango wana tokoki kozongela boye bakumisa mokonzi nzambe wa Israel nzambe aye kotala mpe kosikola bato baye bolimbisi oyo ezali kantike ya Zakaria motema mwa ngai motondi na sai mpo ya nzambe mobikisi wa ngai donc Luc 1:47 zambi atali botao bwa mosaleli wa ye asuki wana esengo ya ye ezali mpo ya maye mokonzi asali na bomoi bwa ye esengo ya ye ezali mpo ya ndenge bakitisi bambongo te kasi mpo ya maye mokonzi asali na bomoi bwa ye motuna ya suka na kati ya elanga kuna na jardin d'Eden esengo na pasi esangani nzambe akelise esengo maye nzambe akeli nzambe atali yango mpe amoni te ezalaki kitoko mpenza il vit que tout ce qu'il a fait était bon oyo asalaki ezalaki se ya malamu ya kitoko kasi mabe euti na monguna pasi mpe euti na monguna nzambe akeli pasi te nzambe akeli moto akeli molongo akeli manso maye akeli pote moto asepela pote moto azala na bolamu azala na esengo kasi mabe makouta mingi mpenza na monguna ndenge tokomona yango na buku ya libandela eteni ya misato mabe mauti na nyoka monguna satana moto akokosa mama akosi Eva pe Eva akwei na montambo ya satana yena bolongani bwaye Adam
tozopusana na suka ya linaka bobengi biso na 082 016 35 12. Mbotema Radio, juste une contribution. Pour un chrétien, le malheur des autres ne fait pas son bonheur parce que, par contre, il trouve sa joie en faisant toujours le bien, même devant les déceptions et ayant confiance en Dieu. Ndeko Safina Charlotte kuna na Notre-Dame de Fatima. Ekitoko mingi na mama, merci na mama. Uto Fatima po ya maloba kitoko penza abimisi po na maimatali esengo ya biso ba Kristo. Bonjour ma radio, sango motuna nanga ezali pona bokono ya coronavirus bazali kolobake bokono oyo ekozonga lisusu makasi na periode ya malili na bino ba Kristo ndenge nini tokoki kokwela kozwela likambo oyo pamba te ezali kobangisa ezali bongo Carme ya Londres maman Nora Kabwitande ya komeli biso. Eloko liboso, merci na mama uto Londres. Eloko liboso tokoloba ezali te kobanga te. Kobanga te, mo Kristo bangaka te. Toti koloba yango te esika bolingo ezali, bobangi bozalaka te. Zambi bolingo ezali elembo ya Nzambe. Esika bolingo ezali, Nzambe azali wana. Esoki toyebi te Nzambe aza na biso, tokobanga eloko te. Kasi tosengeli kozala na bokebi. La prudence, oui. La peur, non. Bokebi. Kozala na bokebi. Toyebi mibeko l'État kwa isi. Banganga mayele, ba médecin, ba virologue, ba professeur en médecine, ba koti na laboratoire, ba kwa isi mibeko distanciation sociale, geste barrière, tokotosa yango. Kasi, tokosuka se wana te. Il y a aussi la dimension spirituelle, losambo. Losambo zambi mbala mingi Nzambe ako confondre biso bato. Mbele biso bato tokokanisa te ko umela, kasi Nzambe akosala te umela te. Mbele biso bato tokokanisa te ko zonga, kasi Nzambe akosala te zonga te. Pe losambo na biso ezali yango wana. Tokosambela pote tolonga yango libela penza. Lokola Yesu alongi liwa libela po ya libela na korose biso pe elongo na Yesu po kati ya Yesu tolonga bokono bobe libela penza. Est-ce que kozala grippe saisonnière oyo ezongaka toyebi te. Ezala bongo te biso toza na elikia te Nzambe azali se Nzambe tokolonga yango elongo na Nzambe. Motondi sango tosukisa pona mokolo malelo liloba ya bokabo ina bandeko. Esengo penza ya kosayela bandeko mingi penza na eleko e ya bokono bobe kozala disponible po ya mosala Nzambe apesi biso ndenge toyoki esengo ya biso ekouta na nzela ya losambo soki tokolisi bomoko biso na Nzambe na nzela ya losambo na nzela ya basakramento ya eklesia ekokolisa esengo ya biso soki toluki liboso bolamu ya baninga. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et loko leki motuyande ko pesa pe komi pesa po ya baninga. E kokolisa esengo po ya biso. Soki tozali banzene neke ya Kristo. Na kati ya mikakatano tokangami na Yesu Kristo la fidélité loboko ekosala te esengo ekola pe na bomoi bwa biso. Tomanyola tokundola bolamu ya Nzambe. Maye Nzambe asala ya kitoko penza na bomoi bwa biso. Abikisa biso na pasi ndenge na ndenge. Atondisa biso na mabongi makabo ndenge na ndenge ekosala te esengo ya biso ekola pe kopesa biso elikia te Nzambe a changé te. Nzambe azali ndenge azalaka lobi lelo pe bileko biso. Il ne change jamais. Yango wana maye asala na kati ya Biblia mambi ya kitoko mambi manene asala na kati ya Biblia mambi manene asala na kati ya molongo na kati ya bomoi ya eklesia na kati ya bomoi ya moko wa biso akosala yango lelo lobi po bileko biso ekopesa biso elikia pe elikia wana ebotaka esengo ya solo penza na kati ya bomoi bwa biso. Merci.